par rapport ndenge batu bamona Kabila za danger okenga na mona Kabila sa koma mbwa kopal petit moko boya muke aza bako tinda ya finga raïs c'est pas ici bino Kabila c'est un gourmand politique muto za ko mekana ye muta pesi président na bokonzi coalition wana vraiment même Nzambe na lola lingana ngoti coalition appelle na lingango soute bobebi si déjà Kabila c'est le mal du Congo Mukoko Keba yo Shadari na Fayulu na ganyaki élection Kabila za sous partenaire na bisote FCC na cash libala bou Abou to lingango soute to ko réclamer la vérité de ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout. Bon message vous à travers ABC One. Nous te toujours Jésus-Christ est le number one. Tu es sous na 4 émissions analysons ensemble le tokoloba mingité bililinde koloba na yango tokotal samedi olenge kani guerre résoleka PPRD na eu de peste to ko l'examiner sous le lenge ndeko Willy Michi qui a pesi avis na par rapport ya ndeko Alexis Tambwe Mwamba ndenge préparatif na bazo sala pona ko déstabiliser pouvoir en place to ko l'examiner sous le lenge kani ndeko Kiziami na Kibila bakanga ki tricher kuna na institut na bango na yango kimia et régner partout na mabote la minu ya kolobeze belé to mona na kala to eli susu to même analyse oyo tellement émission na biso ko mona ngo analysons ensemble to seli no moi élément oyo muke pona ko lakisa bino le lenge kani ba béret rouge ya PPRD ba silike linde ko fils mukoko na ba propose au tenir contre bango ba le ba la revanche to le ba mingi te extrait déjà botene bande lobi mingi en tout cas je vous laisse suivre cet élément et on se retrouve tout juste après pour l'analyse Nabiso. C'est parti. Mingi mingi Aïs Mingi mingi Aïs Mingi mingi Aïs Toyoki batu moko boye baza koloba mabe bako finga raïs et c'est pas ici bino petit moko boya muke aza bako tinda ya finga raïs c'est pas ici bino yango na lingi na ebisa petit wana Keba muto za ko mekana ye muta pesi président na bokonzi Keba tuna président de la république muto wana za nani Keba na ko bandela makambo mbala mibale te na yebiso susu Keba mingi mingi Raïs mingi mingi Raïs cour constitutionnelle sera bimisi arrêt à la définitive oui bien autre oui mais ça na loi moko loba soki erreur matériel moko glissaki cour azana droit à revenir na arrêt na ye vous comprendre oui tina kendo il soutenir ba Daniel Safou ayi pour ouvrir la boîte au Pandore à erreur matérielle pour à reconnaître qu'il y a une erreur matérielle, à réhabiliter bangote, à réhabiliter bangote. À réhabiliter bangote, à réhabiliter bangote. Donc, Mukoko Keba. par rapport ndenge batu bamona Kabila za danger okenga na mona Kabila sa koma mbwa kopal c'est le FCC mais nazolo bana batu ya FCC tout simplement baeba ke o bazo rêver wana etika osala te Petit Keba soko continuer o eza premier avertissement ndenge wana te donc okotisa erreur matérielle cour a jugé soki yo Shadari na Fayulu na ganyaki élection erreur matérielle naza na ba preuve Kabila c'est un gourmand politique Bakaya Babaati c'est un gourmand politique na raïs touche pas na méchant po kopo yo tozwaki yango na makila na ndenga blague te tant to pesi binango na pété toza bayuma te je n'ai pas peur de Kabila na mikolo eza koyawa na kobimisa accord wana accord FCC cash bozela bokomona na kobimisa yango eza ndenge wana te bokomona makambo nini ekomamaki na kati respect des accords. Le roi va mettre ça dans la bino qu'on respecte l'accord te. Bokanisaki ke biso toyebi te, toyebi.
toyebi trop c'est trop. D'ailleurs coalition on appelle la ligne en soutien. Bobebi si déjà. Coalition on a vraiment même Zambé na lola linga nyangoti. Na moi to na cohabitation, to ça la gouvernement sur FCC, bino peut garder présidence na bino, to bengani bino kaka, to ça le gouvernement sur FCC pour la majorité na assemblée nyoso. Ya ndenge on te. Bazole nga ba ebisabatu ko dans un an gouvernement obimateti dans un an ba dissoudre assemblée nationale, dissoudre sans abobali. Si vous avez peur, gardez votre peur chez vous. Kabila, c'est le mal du Congo. Quand il y a eu des pèses, oh, baza déjà battu, il y a FCC. Mais baza na eu des pèses, comme il y a un parti en otage. Tellement bango baza na signature. C'est-à-dire, la signature wana, c'est que bazo linga ba étouffé des pèses. Comme il s'agit des pèses, oh, babengi palou. Ndenge palou. Pépé de Longola et Minounion son amounok. Si vous êtes garçon là, dissoudre. Mais bon, la constitution, si vous avez bien tête, vous avez sabino yango. Acte liboso une manifestation, il y a une photo ça là lundi 22 bisonioso, toko marché ko banda. Échanger alimentaire tina palais du peuple. Pourquoi pour n'avoir ezali que Petro na mukoko na babwamba wewa na eba sala mobulu pour élection ya bureau séné salama te. Botiande candidat na bino total a soki boza na majorité. Kabila ndenga zana ku kotanga ete Kabila égale le mal. Kabila égale Satan. Ne m'appelez pas pour m'intimider, me demander ma sécurité. Est-ce que vous avez la sécurité? Je suis prêt pour la mort pour mon pays. Ça, je l'ai dit. Si tu veux m'appeler pour me dire que vous avez la sécurité, ça, au ligne vacciné à Kobanga. Je n'ai pas peur de Kabila. Candidat Nabiso a gagné l'élection au Sénat. Le 22, Bissonio Sowapi. Le 22, Bissonio Sowapi. Autorisation c'est au Zouaki. Yangoyo. Banda le 12. Banda le 12 c'est au Zouaki autorisation. Yo Yaka. Oyako déranger l'élection. La moto éthique à la bicho. Tosé la bino. On a besoin de motos. Toko satisfaire bino. Et batou, ba comprendre raté, ma kamba politique ndenge kendaka. Président zo bloqué gouvernement. C'est Kabila qui veut avoir ba poste oyo pour aya soka zu ministre de la justice, azana Sénat, à la Cour d'état constitutionnel. Mais après lundi, Bissonio son manifestation à Mounene, toko réclamer la vérité de toko zonga la preuve matérielle à la Cour constitutionnelle. Tozanango. Kabila ndazo lingake, azo ba poste ya minene, ya intérieur pour maîtriser ba soda, abanda ko sa ba biloko bazo sala ba côté ya ba est. Blocage ya Congo, eza monsieur Kabila. FCC na cache libala abou. Abou. Tolingango soute. Kabila za sous partenaire na bisote. Trop c'est coalition au FCC cache ça la nini. Rando biso na bino orange. C'est un président honoraire oyo olia vanda na e alinginde sikoyo asuka na boloko. Aza président, aza partenaire absolu. Voilà, fidèle internaute, fidèle téléspectateur, nabi que bozay beleza na kati za libanda bozela émission o bomoni bino moko. Tozoye baté eloko nini ezo simbate entre PPRD na cash. Est-ce que pouvoir ezana droit ya koloba loba papa?
bango bazaki na pouvoir bazaki toujours ba béret rouge ba se sensibilisaki pona ko maltraiter ba nyonso ba ko tia lidwa na Kabila lelo bango pe ba bimisi na bango secret nyonso yandeko Félix Tshisekedi balobi que ba ko bimisa ba corps wana ba sinaki po ba pesi bango déjà instruction bo tikola na ona bakisa mingi te est-ce que makambo ndezo salama est-ce que soki mutu azoki pouvoir légalement makambo linge kotika ko se faire entendre boy ba béret rouge librement ba sali point de presse tamboli partout na ebi ke bozanango ba pesi bango ba révoquer bango te ba sanctionner bango te ba lande publiquement boy. En tout cas, Nabino pe baimbo kabozana pouvoir cash de kofis mkoko faut quand même ko peser les mots. Tangu déjà aux sala bongo et comme au tiet. Si comme bon bon mais ma pito ba qui vérité des yeux kanga bango tout. Au monde lelo PPRD je vous informe à rejoindre quand il y a la muka pour na tina ko battre ko luka vérité des yeux na to ba qui vérité des yeux là et landa mutu tout. Poser état d'esprit na yango et kangi déjà bango na yango boyebi ko to zila élection sénatoriale entre Ndeko Alexis Tambe Mwamba na professeur Bahati na yango Ndeko Willy Mishiki azali na ilisusu messager du malheur te apesi point de vue na ye par rapport ya Ndeko Alexis Tambe Mwamba nazo senga bino déjà toloba mingi te ba vidéo Ndeko loba bolanda élément oyo et puis tozonga na plateau na biso c'est parti. Tant que le Sénat un homme sans base politique rien du tout. Pourquoi on fait ça? Puisqu'on veut prendre ce monsieur-là, puisque ce monsieur-là est recherché par la justice internationale. Comme c'est quelqu'un qui a tout perdu, il aura une seule mission. Mettre en accusation le chef de l'État en vue de reprendre le pouvoir. Et c'est lui qui sera là. C'est tout. C'est ça la démarche. Alors, un homme comme Bahati, sa famille politique, c'est la deuxième famille politique. Pourquoi ne pas lui donner aussi, lui aussi, une institution? C'est ça la démocratie, non? Alors, donc, Bahati est tout à fait logique. Moi, à la place des autres sociétaires du FCC, ils devraient comprendre qu'ils ne trouveront rien. Et Kabila est très malin. Il fait ça avant la sortie du gouvernement. Pourquoi? Puisque après la sortie du gouvernement, le FCC va disparaître. Tous ces conglomérats-là d'aventuriers, ils vont tous disparaître, chacun. C'est pourquoi je demande au président Tshisekedi de ne pas faire sortir le gouvernement aujourd'hui, avant que le bureau du Sénat sorte. Puisque quand ça sort, c'est fini. Quand ça sort, c'est fini. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, le FCC, il n'y a pas de démocratie. Ils préfèrent des mini-frétins, des gens qui ne pèsent pas. L'homme de Kingakati qui dirige par des mots d'ordre. Mais c'est lui qui dirige tout, avec ses petits pions, les Néhémis, les autres là, qui l'utilisent. On connaît les petits jeux. Moi j'étais au gouvernement avec eux, pourquoi je les ai quittés? Ils vous dirigeaient aussi de la même manière. Ils ont voulu me diriger, mais j'ai dit niet. Je ne suis pas un petit, moi je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État. Vous avez refusé? Aucun homme d'État ne peut être dans le FCC, je vous dis. Aucun homme d'État, parce que ce sont des mini-frétins. Si tu oses la tête, on te fout dehors. Moi, je ne peux jamais être dans le FCT. Jamais. Puisque j'ai vécu avec eux, je connais les petites combines qu'ils font. Au moment donné, au moment opportun, on va en parler. Oui. Donc, la mission de Tambo est claire. Mettre en accusation Félix Tshisekedi et le remplacer, reprendre le pouvoir. Meshiki, merci. Merci beaucoup. En tout cas, bandeko balandi, ndeko Willy Mishika za mwana mboka ndeti yo, si le pays va mal, faut qu'on dénonce. Na lobaka état d'esprit za yo nanga. Partout zali telema mwana mboka pour na tina été mboke kene liboso. En tout cas, je salue mon président Rifin Simisi na idée malamu ozui obio ko déposer memo kuna na palu pour na kotalisa nini ezo simba te bongo ndeza grand merci na yo mboteli suna papa Felipe ti ya ndeko nanga ya mon président que j'aime bien Rifin Simisi ndeka to loba le pays va mal. Nango na est de la République vidéo ndeko moko atindela kingai mwana mwasi oyo za congolaise s'il vous plaît bakati na ba rwandais basaki déjà ba corbo ebino sonyo bazwaki ba orphelin ba uti na bona Rwanda bakoti si bango awa balobi o ba rwandais ba ndeko na biso qui a dit rwandais notre ami bazwi ndeko na biso ya mwasi o bakati s'il vous plaît
ale balongole na mutu bala mboka bavanda kikimia te bazui mutu wana bakenda ngo kosala marche. En tout cas ezo pesa pas image ezo toucher en tout cas mboka esimba te pesa kanda nenga osakana te na ba ile na loba mingi te na misoko ya toko palola tina suka le pays va mal mwana mboka telema botelema onde basimbi mutu ya mwana mwasi bakati na este o ba Rwanda na bande kuna biso tala nde basali muninga basoke kota na nzembo ba yembi no mbobo yo katuka to landa yango tozonga na émission na biso. C'est parti. Voilà, fidèle internaute, fidèle téléspectateur, image à Boezo, pe ça passe. Naoki mutema mabe, naoki, en tout cas, ceux qui zaki ndekuna onde basala ki boe. Na ebite solinga so réagir ndenge nini. Biso stona ba sang rouge, toza ba na Congo, tant ba sala bongo ezo kote la bata bongo. Oza nanti plus qu'un démon. Hein bande kunanga ezo pesa pasi kitoko te mwana mwasi oya sali nini atiki famille atiki bana ayaki na ekoluka lokwa munusu bakati ebongo vraiment ezo sala kitoko te en tout cas mwana mboka telema na belela toujours tokobela ti vérité komonana en tout cas bango bazaki ba béret rouge nga atiki béret grise pona kolakisa que le pays va mal biso na église au milieu du village to côté li batute to bimisi batute. En tout cas je vous informe déjà. Et ça la plan moko de la place Salemi qui bazinga bazolinga ba nommé ba secrétaire généraux na place ya ko nommé ba ministre pour ba dissoudre parlement carte wana c'est est-ce que carte ce qui est pesami faut pas panza yango à la portée de tous le potentiel les journal moko de la place ndé et bimisi carte wana que bazolinga ba nommé ba secrétaire généraux pour suite na fin du temps ti ba janvier wana ba dissoudre parlement boki déjà ba rouge na si o na vidéo bolandi balobi si tu es un homme là-haut faut oser. Tout un homme qui va oser tina suka. En tout cas, bande ko nango pesa passe. Bozo la nini bino ozangi na pouvoir. Bo balana ki. Elie changer. Bo comme ko rejoindre matwa comme susu. Bo ba réclamer nzamba juste. A comme ça bino tina suka. Nango nzamba aneka juste nde tolobara. Ba sala nzambe pe tozo kamwa ba koti makambo ngo. Ndeko na biso papa na biso kizami na kibila kuna bakangi très cher. A tricher na ba examen. Oh Bible zo pe biso koyeba ko tricher te ko finga te. En tout cas na ce qui moi muke pozo toucher ba onde ba te ya biso mais to moli quand to ebité est-ce que ça solo est-ce que ça lokuta. En tout cas biso pona osala musa kitoko to zuna no élément onda mande ko tricher et en plus bolanda élément oyo ndenga démentir ngo yemoko parce que na ebi que vérité e ya kanango na escalier lokuta na ascenseur na lobby le côté bolanda élément oyo e bongo tozonga na plateau na biso. Deux diplômes de licence. Dans la licencié en sciences politiques administratives, il y a l'université Oyo. Il y a le cas depuis 1997. Dans Silissa, dans un diplôme, il y a licence, il y a théologie, on a Silissi, et j'ai bien voulu qu'on parfaire, ou droit à l'université. Et directement, dans l'examen, la deuxième gradée avec des cours complémentaires, on a allé à l'université. Papa, tout mon vidéo, ils ont pendant partout l'homme de Dieu. Ils ont versé dans les écritures. Au début, le loba très bien. Mais papa, a comme scribe, to pharisien, mais très bien, mais bazo pratiquant, on te tourne ni pas pour tricher. Non, la première des choses, c'est mon thème parce que on ne triche pas la première page. Nous avons triché à tricher la première page. Nous avons triché à tricher pendant 5-6 secondes. Donc, nous avons un livre par professeur Bapesa. Les étudiants nous ont un code. Nous étudiants. Quand on reçoit l'examen, il faut un code. Avant, un livre un livre à $50, un livre à $20. Nous avons un livre à $50, un livre à monnaie. À ça, le livre de synthèse, je pense à 80 pages. À on a $20 pour étudier, nous avons la possibilité de
Mais dans le livre d'étudiant, il y a un code. Il y a un code S11. Alors, tant que tu vas travailler, donc, papa, il y a un code T. Il y a un code T dans le papier. Il y a un code T. Bon, ça va dans le code de la première page. Juste la première page, 5 secondes, dans le code douane, la salle nini, la commis. Alors que la personne qui était derrière était mal intentionnée, elle a filmé. Na yebi bien. To yebi l'université peut identifier, identifier, qui peut identifier qui. Et j'étais le premier dans l'auditoire où Abima un examen très facile à droit coutumier. Nous avons des grands professeurs à Wanakata Université qui me connaissent, et d'ailleurs, si Dieu le veut, nous avons parlé de distinguer à l'université. Donc si nous avons parlé de distinguer. Je travaille correctement parce qu'il y a un cours de Bélenga la Sinazoango déjà et droit coutumier un cours moko vraiment élémentaire. Autant d'ité on répond par exemple à toutes les questions. Pour ça moi c'est mobile à Bali. Nana décide à la place moi c'est aucune revendre. Et ça question aucune tricheté. Bah toutes les questions par exemple le bambou on a biso problème les alliés. Bah ça la conciliation le bac qui est la justice. Et ça répond à nini. Attends autant d'ité on répondre. Est-ce que on les a la question de qui nous tricher? Alors, c'est une mauvaise intention. Pour moi, mes images, au bas sangi ils ont des connotations nini au bas toazanango. Voilà beaucoup d'éléments oyo en tout cas likamba code est-ce que ça na kati to code za na couverture biso sto tanga bande konangai donc professeur azote que la biso ba syllabus agomaka code likolo na marqueur ya soit ya bleu soit ya rouge soit ya no ezara na couverture mais wane bimi na kati en tout cas na ebité bino moko bo juger tozo kende wapi na basale ya nzambi l'habit ne fait pas le moine nango bande ko balandi et pesi pasi ni loko oyo mais to memba ki on pona binoni na ba ki to koloba mingi très grand merci na binoni on so pesa biso mo attention bo sentir que le na lobi mingi te parce que le pays va mal to linga ki image oyo et tali sabino lenge ni makambozo kende en tout cas mes condoléances à la famille Mboyo Kalaki o babungisa ki mama na bango to ko compatir ensemble to ko kita e bembeza déjà na Kinshasa bozwango à live en tout cas grand merci na papa nanga Paulin Tingi na pasteur William Pasi na moni susu papa nanga drame les mères na habité comme ça en anglais ou en espagnol drame les mères mbote na yo place uzali na bosani susute Jacques Mbo na bosani susute papa nanga Elodge Mbusa place uzali na bosani te salon munene kuna na Montréal balobi Nelly Nakala salon Nelly Kala salon Nelly Bakala kuna na Montréal balobi cheveux africaine kendo sai sango kuna po abi musala ndenga ko sakana te en tout cas to komi na suka analyse na biso mokola lilo grand merci na bidonyo so on a cité ba kombote na bike boza ebele na moni papa na ngai papa na Nathan Blaise Takala na bosente ade kapela grand merci à Montréal Aimé Kasaka mon cordon Jimmy Boembe na coaching ya Dadi Mbenga. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.